Je suis une soirée lesbienne. Déjà, premièrement, elle doit pas m'aller à ma PDT, à ma lesbienne. Maman et pas président la DSO, l'ingaraté donc à ma PD va chama coloté. Ah, bah, PD va chama coloté, bah, lesbienne va chama coloté. Président est bandé, moi, sur Azalana. Oh, saura comprendre que tout mon roi meki, à mon âge, à ma yelle, président la DSO. Soit comprendre que j'ai mon bois, nous comprendre si nous avons bien gros. Comme tu as ça vina, nga na tenga na sala vina nga babu, na trois babu longe na sala vina ye. Mais moi conseil tali bango, bon na conseil o sala vina ye, soit mon keza bien atambona ngo zeli. Quand tu écoutes na PDT, tu écoutes na la lesbienne. So na camarade PD, ya asa artiste na directement na conseiller. Bonne Afrique, bonne Europe, bonne Asie, bonne Amérique, bonne Océanie. Peuple congolais partout aux autres du monde, bisognos sont tous s'abonner à Balox Bene TV. Balox Bene TV, bagag, émission, télé-réalité. N'y a télé qui tire RDC, s'abonner massivement à Balox Bene TV. Ngavi de loin, na s'abonner. Et bongo yo, Ayuna. Bonjour, bonsoir, chers internet, partout dans le monde. Ça dépend de l'ère au Bolan de la émission. Émission n'a pas énergie à Bastar, Balbé, émission Zakaka Moko. Pour zapper, ça pas côté, ça là toujours branché sur notre chaîne Balox Bene TV. Bozala jamais déçu. Moi, Natacha Boto, autrement dit, Natilo femme battante, Nazara wana pour nous servir, bino, Nagoksaka, besoin imiter Manabino. Le nom de l'émission d'énergie à Bastar, Nazawa, Pinazawa, Nazana commune ya Lemba, Nazana commune ya Lemba, Talara Natacha Boto soit quitté sur le terrain, c'est que Marambo Ezali, Kana sur le bino, image d'Enge Salara. Nazana artiste et comédienne, Nazana artiste et comédienne, donc bango yovma, bazo sola. Na Balox Bene télévision. Voilà, avant d'être invité, sans plus tarder, tu as profité de ça. Merci parce que jamais je dis un gros merci à les bons dieux parce qu'ils me permettent de faire tout le monde dans les sous. Je dis bonjour encore à la patronne Maman Bénédicte Moussouamba, Soda Mbila, matricule 00 depuis Irlande, maman sociale. Je dis bonjour encore à la famille Boto. Sans oublier encore Balobi. Bonjour encore les grands managers Lems Mkendi. Sans oublier encore, je dis bonjour à les grands producteurs de Balox Bene TV. Il s'appelle Nge 3e monde. Voilà, Nazawa pi Nazana komi ya lemba tozo la bino ba image kande zalara en pleine répétition notre yamba star na biso dans temps na kombote na bombi non. Les grands caméramans et notre feront la biso na kotarana yamba invité na kandingi zalara. Ba boy na biso na lobara Nazawa na rapport na servi bino. Moi, Natacha Boto, ici rien que la vérité. Tu as polémique, oh boyezu et mati non, no biso a la vérité donc non salara musala ndenge zalara. Basta nga bango yo. Bomo na bombelem no bakombo. Na bombelem no bakombo. Bon mo ba se présenter. Voilà. Te nga funa ko na kati na bango Talaka. La patronne. Maman Bénédicte Moussouamba depuis Irlande, Soda Mbila, la maman du monde. Merci beaucoup na Oyosana Natacha Boto. Je suis reconnaissante. Voilà na mbaba star nanga. Boni. Kitoko bébé, quand on a nzamba obatela toujours itokos. Non, c'est présenté d'abord parce que batou moi c'est Babou Longele, star na bino bomoni na joueur na chaîne na bino. Babou Longele artiste, star na bino. Ngaye yo tara Yolanda biso tina répétition na siliki mama na siki makasi pour la chaîne nga on ndimi to tourner une émission ya solo. Voilà bomoni na gauche na zakina babu Longela o zande ko nga mongo ko kila lokondo biso na biso voilà na droite na zana la star et nga ben autant ba kombo na bango ting bango moko ba se présenter. Bonjour Star. Oui, bonjour maman. Bonjour na batnayon Sobazolanda biso. Karande to bandako sabino bo s'abonner awa en tout cas boza de citer c'est bien moi artiste et comédienne Jocelyne Poutou du Pumbe autrement dit Jiparando mais na mambarando te. Jiparando bozanga rando Jocelyne. Demande même à Babou ebso qui na mambarando te mais Jiparando. Oh mais ok, prison la moto. Pour la voiture embouteillage. Dans la moto direct ouais. Voilà, merci d'inviter dans la bango tout ça la monde tout ça ya téléma. Oh natila lem ça za moi coca na coca té. Comme on a ba ki tozo téléma ratala na zana bastar o basala fierté mbora na biso Congo donc je suis fière d'être congolaise. Babou
expliquez-nous abonné sur par rapport à carrière na yo. Carrière na vraiment molai te bonga na utaka pa mama Leanda ya Bishop Mokonzi ba mama na PCMbo ti mama na Soraya mwana pembe tuzaka ba Pierrot Ndombas là ba mama le ya basali groupe alongé pas président Elombe tuzaka batali bosse ba Pierrot Ndombas j'espère voyez bien très bien tuzaka première promotion to ya kawana teti lelo et os na yo longwa pa mama Leanda ya parce que groupe ça qui souté avandaki siko naza pas président la die sobe na Lisbonne. Voilà. Mais pas président. Moi qui l'attends, moi il belleté que ne pas miswa za non non. Non, ils allaient me sous place tellement place au où tout le monde que non et Simba qui place au comment que Simba et Simba qui et l'on est ça qui quitte Simba quitte qui kuna pa maman za sur un groupe té qui moi baisse na mamba chaîne chaîne mon avec ça Congo web avec moi na baisse à nous tourner sous terre côté pa mamba belé to vendre ma tout ça qui tant na côté na nga na balé papa lobe na PCMbo ti pesa za na Londres na Londres ndé na vendre qui na côté na président la die sobe ndé de kokota groupe. Alors, arrivé n'est pas président la DSOB, je te salue mon président, je vous aime beaucoup. C'était comment? Kitoko wa pitara président papa ya bane bela et amba biso ba boko fuma to ki ba Jocelyne Poutou, Stéphane Poutou, moi ça pembe to ki 3 personnes là to yé, to ko ti ba chef Nora ba Beloni ba zai wana chef mission na PCMbo te, chef Pico Maindombe chef du groupe quoi. Ba yamba ki biso kitoko ba chef Samba. Donc ndako na biso ka doni tondo zanga mo elo mo banda. Maman ko ti na bagay. Kitoko je kitoko nyoso yekende elengi uninga pesa babwazati kitoko wapi non zongo la pour voilà elle la star du moment Babou donc il est vraiment mais Jocelyne Konjara ndo ko sanga non nati bino mo boyoke Jocelyne expliquez-nous biso avant qu'on me pas président Sobé quand même Ozaki quelque part. Ah oui n'allait quelque part ndé Babou expliquer ngana Babou penza to uti mama moko toeli su to uti nzungu moko moko donc to uti mama moko Mokonzi ba mama Leanda ya Bishop mama na Soraya Chituka je t'aime bien ma maman chérie ayebi ke na ngake mingi et quand ndé Babou expliquer maman tika kina noku to ekoke na balé ya papa Lobe mambote place aux ali fondé bouya na pesi mbote et au fondé bouya mtande kwa encadrer biso na groupe ya balé parce que papa Lobe azaki na kinte et tant tout le monde peut que c'est un qui fait aux la théâtre parce que nous sommes à boulot na biso et pas maman les AP groupe ya balé za la capote banda on pas maman Léa ndete yo ko condition pas papa Lobe et ndete yo ya Lisboy fondation ba yambi biso kitoko lokwa to ya ki pe na boulot na biso déjà AP to kuti sous président la DSOB donc Nzambe ya ko pesa batu bisusu formation ya bien na théâtre former biso sous makasi wana azalaki bongo na ba chef Peter Pico Samba na mokonzi na ngai Micho a continuer toujours ko encadrer nga na ba conseil mambo ya bien donc ti lelo toza na groupe. Ça fait déjà combien des années? Déjà to OK 4 ans parce que déjà 3 ans. Ouais, tout ça 3 ans à Lisbonne. Oui. Tout ça un rôle tenant sur les gars. Voilà, ma chérie, vraiment, Jocelyne Nazaka Nayo par rapport à l'actualité, parce que les artistes et comédiens, l'actualité, je circuler dans net, parce que liste Bimaki, d'après yo, Kolobani pour la nyonso, parce que Oyebi en très bien. Liste par rapport? Liste Bimaki, au bazaraba lesbienne, au bazaraba PD, peut-être que Jocelyne passe à moi, tout elle est là. Je suis une soirée lesbienne. Déjà, premièrement, elle doit pas m'aller avant de me PDT, avant de me lesbienne. Maman est pas président de la DSOB. Elle a raté donc ah bah PD va chama coloté. Ah bah PD va chama coloté, bah lesbienne va chama coloté. Président est bandé, moi sur Azalana. Oh, saura comprendre que tout le monde meki kata amuna ka je amaye président de la DSOB. Soit comprendre que j'ai mon bois bengano, je mon comprendre si na ba bengano wote na groupe. Après oyo kana simaki ah ezalaka pona boye bat boye lisolo pena malobake uzaka lesbienne to uzaka PD ya mun ba bengana yo a PD arrêté ngapenda je suis na mwasi penza donc ngana ka mwasi na mobile foya ngande fo mobile ya. OK, merci beaucoup en tout cas na Babou bon on est en pleine répétition talara beau comprendre tout ça debout Babou pour ça tourner mais
posa kotuna ye mais Française Kunza depuis mwanda natuna babu soki ya mabe atuna na ye te mpo na répondre te soki ya malamu na ndo abanga babu nongela banga ne te onobanga neti nani banga te mais soki ya mabe na oloba yango olaisa misu ka boto olaisela ngai pardon yango moni baloba baloba nini yango balobele te. Ok babu la mignonne par rapport ya actualité babu parce que vous artiste et comédien alors bateau basala musala ba les ubien na ba PD yo conseil no repesa et puis maloba oh Mike la Duchesse mon vieux je te salue oh aloba qui en tant qu'artiste et comédien ko loba ni ponango en tout cas na yebi na ngati bambozo loba en tout cas bon ambona vraiment na yoka ki yore na ngandelo ba makindelo ba maki vraiment nanga loko loba tellement mwana nyoswa na man entre na ne loko loba te ndé nos artistes et comédiens na artiste comédien boka funa loba mam nyoswa leka mais balobi bino boza ba lesbienne boza ba PD bino boye dikaramas na epiti bébé mon réalisateur je ne sais pas ba artiste ba dikaramas ba dikaramas ne na modèle yo PD za lesbienne etalika bango muta osa vina ye ngai bina tenga na sala vina nga babu entre babu longela sala vina ye mais moi conseil etali bango bon na conseil o sala vina ye so muke za bien atambo na ngoza ko to kutana na PD te to kutana bela lesbienne te so na camarade PD ya asa artiste na directement na ko conseiller na kutana ami moko ata lesbienne directement na conseiller mais neti boy to na biso na ba mia ba PD te ba lesbienne te ce que to bande tanga comme to bande conseiller ba par rapport à nous donc biso to bangaka eloko te so na moni neti ke babu otambola mabe directement na ya babu tika otambola boy sala babu pe directement carrément ya pas Jocelyne pour conseiller donc to rabongo donc la biso nde to abo lesbienne ate donc to tanga kuti masolo anate ko lesbienne ate mais Jocelyne yo na monza gage ozate ne ebiti pourquoi continue gage te babu mais babu ye no kitele sima te non yo loba non na mo se ke otala no ka chaîne moko otala ka ba chaîne tout le BBM bravo yeah donc nga naza Jocelyne pour tout naza actrice comédienne ya YouTube te mais CD nga na banda donc mamona na CD na sala ba deuxième vieux chinois na sala ba makuambala nga na Jocelyne ya CD donc na ya ba nini te sala ba CD to sala ba gag na biso ekota na ba Congo America ekota na ba King Move TV ekota na ba Sundiata TV ekota na ba Dodi Chama TV ekota na ba chaîne ebele ba chaîne presque nyonso mona ba gag ya ba alors oui faut tout mona ya na rataki parce que nga na kenda prière dans programme BBM apesenga et sambelaka basta be sambela tu pries où? Je prie à Big Saïda, à Saxadors Royal. Là, je dis bonjour à mon prophète Doudou Kamba Israël. Motema Yabatou, ya Maman Dorcas Kamba. Là, je dis bonjour directement à Tanyankou Kouvan. Tanyankou Kouvan, Balobi, Mouana Yabatou, ya Maman Gigi Kunku. On a pu se mettre place aux allées. Ok, merci Jocelyne. D'accord, j'ai aimé vraiment. Il faut beaucoup prier parce que sans âme, mon boulot. Jocelyne, pièce ni na makas oyo salara penza oyo kanga oyo sala Jocelyne. Bon, pas maman là déjà ba pièce to bando ça déjà bando kanga parce que bando tchatcha biso déjà ba pièce ba awa r na ye na kutaki koya na biso arrivé na biso na Lisboy Fondation et ça là qui peut retour ya chef Samba Manioko Fruit directement après la dit et so ba pesenga chance ya ko jouer moi si ya Samba a utaki kasumbale ça na jouer qui na kasumbale ça donc pièce wana pendant ba ko comprendre que et baza pe ako et ba Jocelyne baza ako toza pena na Lisbonne donc à partir de pièce wana ya kasumbale ça ti lelo toza ka na Lisbonne Fondation ba pièce nyonso ezanga raté toza là toujours. Ok, merci beaucoup en tout cas, merci beaucoup alors. Babou, obanga, o pression okende. Talande bakati nga masolo vraiment. Donc c'est que fona ya mboli histoire. Vraiment to vendre to solo belé. Azo sinelenga kata na omona ya azo sinelenga bébé momoni babu. Ya solo Voilà. Mais non. Et monsieur Zakitoko, vous s'abonnez à la chaîne, vous ne jamais déçu. Et tu as la hôtel, ma na répétition. Pourquoi on a pas cette langue?
Eh, tu as bien, tu as bien. Tu as bien qui répète, tu as il faut lire. Merci, mot de la fin, moi, quelques citations. Mot de la fin, na kabino mingi, ba fa nangai, o s'abonner pe na chaîne, o bozala jamais d'ici. La pesimbote et pas star na biso international ba animateur boga ba animateur DVD Mokonzi na Suisse kala mingi to amisa ni album na eboza jamais d'ici bien que papa social na pesimbo na Augustin Kabala na Lubumbashi na pesimbo te na Adela Miloko na France na pesimbo te pas Dishidi Chokundi na Londres Lolo Longele na Londres na PCMbo te baza mebele banso balinga babu longele Dodi Chama na PCMbo te na Paris Alain Domba 78 na Paris Charlie Love na Paris na PCMbo te Tonton Ride na PCMbo te baza mebele balinga babu longele en tout cas na lela bino fort baboza ka social moi mon malamu respect musala kandelo ba bino monika bino na sela bino na bagag na ba film en tout cas nazana pona bino merci beaucoup journaliste. OK, merci beaucoup. Alors Jocelyne Fiarando. Oh, c'est là. Nebi ozamuta mabanga. Obanga. Yana mabanga te. Bantu kende baozelanga. Là je dis bo s'abonner massivement na Balox Ben TV. Balobi o isa chaîne na biso. Ba enyon so nombo monanga ana Balox Ben TV te bientôt bozo monanga na bagag na mamnyon so ebele. Là na pesi mbote na yo merci na yo moko na pesi Natacha ba merci parce que oyambi biso na émission na pesi mbote na pichudi fo na million noble de London ba ko konkele l'internet de Moberger na pesi mbote na Kabala ya ba Augustin Kabala depuis Lubumbashi na pesi mbote na ya Marie Mbombo depuis Lubumbashi na pesi mbote na Adisha moto maître Bebazi Beba na pesi mbote na ya Jean Willy Naya président na pesi mbote na pesi mbote na nga na chef na nga Micho na ba président na nga la Disobe na mama na nga ile anda na pesi mbote na pesi bino nyonso nga mbote ba jogo na biso Nelson Munganga Girarado Mukoko Batezadio na pesi mbote na pesi mbote na Julie Manzi joueur international na pesimbo te na Toussi Lukaka na pesimbo te ya trop na lingi bino mingi bo comprendre nga na apprécier merci. OK, merci nous sommes déjà à la fin de cette émission nazalaki na Bastar na biso e Babou na Jocelyne vraiment émission énergie à Bastar émission butara Natacha Boto nazaka wana pona servir bino don ro tambola pona zola bino ba image. Voilà, je dis un grand merci na la patronne à maman Bénédicte Moussouamba depuis Irlande soda mbi la matriki 00 kilo ya ba maman, je vous aime beaucoup. Je dis un grand merci na Française Akunza depuis mois d'avril chérie, en tout cas je t'aime beaucoup. Je dis un grand merci encore à l'équipe technique mon Balox Ben et Télévision, sans oublier encore mon réalisateur BBM bravo, en tout cas je vous aime beaucoup. Merci encore à les grands caméramens Enoch, mignon garçon. Merci encore à groupe Les Amis des Balox Ben TV, groupe Les Amis des Balox Ben et Télévision. Je dis un gros merci encore à mon père spirituel, le prophète Conde Paulo Dominique de l'église de Lobananzambe. Merci papa. Sans oublier encore mon frère à moi, Blancha Iyamboboto depuis Matongi. Je dis merci encore à ma sœur Noélie Kong à la taille S. Depuis Bandal séparé, voilà. Je dis merci encore à Babone Nyo Sabalox Ben et Télévision. Vraiment, au beau sala et les Kelanga Natacha Boto. On a conseillé et ça merci en tout cas. Vous s'abonner, vous commenter, vous partager. Vous allez un grand plaisir. En tout cas, vous tenir à regarder. Ici, rien que la vérité. Oh, Tolingte Simba. Polémique Awate, vraiment. Je dis merci encore à les grands managers Lems Mukendi. Sans oublier encore des Chris Kaya. Vraiment, je vous aime beaucoup. Bino mingi oh non nous s'abonner en tout cas s'abonner oh linga Natacha Boto oh linga en tout cas moi je vous aime beaucoup ngala bino to monani mbalesi bye.